Mais où tu as la mapé na Rwanda et pas président na bango et bah publier en net que moi si na moi na moko azara et ka moi no ya tchela motema et puis moi na ngo azara ya bango mo ka moi no yo tchela motema ba couple belé ba ya bana ya bango te parce que bah perplexe bah maniqué de gens mbangele ki mingi na voyage au Canada maniqué mama boso kete mama to salangelo te ouais sûr et salangelo te au batama sam na au batama te na continuer ni na qui pas fallu pour na voyage te ni ne motivant non n'est pas fallu ni ne motivant ni ne motivant au côté ta quartier latin 1 de 2 fallu tanga ya quartier latin muto a considérer ka ezaba bien tant on sala album ni trois chemins aso ba conseil mingi pas babia babia kufi fali akata tourner azong sambongo akunda babia likambo za ya yote pe ko matina niveau ko finga eza ya yote oyi passe banda to banda ko finga okoti po kena linga yo mingi lelo banani ba yo kisoni sko bato ba côté la yo te ngam ta côté la ngati ah bando côté ka ken ngam ta côté la ngati ken bato ne balinga kena linga bango mingi bakanza basala musala bien ne ba kota mais basali pe rendement ya bien Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo tek tek mama Yasiba Mutombo Mbote na bino bandeko balandia Congo check esengo wapi bino ba internaute bolandaka biso na Congo check bolandaka bolingaka Congo check bolingaka maniqué de John to yambeli bino lelo to meka kobeta masolo kaka ndenge ezalaka ndenge makamongo zo tambola na ville ya Kinshasa na mokili mobimba baso baza kolinga mibala bato babi mibala bato nde makambo bango nde bazo kipe basi bien to meka pe ko solo ngona maniqué pe kopesa biso point de vue na po pas à moi si lokola basi nyonso apesa biso point de vue na par rapport à mibala bato to robeta pe di solo concernant voyage à Canada apesa la biso par rapport na yango et puis to resuki ça na album ya Prince Babia et to rechuter nango alors déjà na ko se retourner vers mon invité Mbote Mani. Bonjour ma chérie. Bonne santé. Santé ça va par la grâce de Dieu. Alors Manique yo moi si quoi basi nyonso affaire o ya mibala bato mikolo moi si foazara la mobali ya bato bakatela EPR na ebite yo lo bani pona ngo na lo bakaka eza malamu te ngo mobali foazala ya yo ataza mwana moke po bolingo ki parate Macron ye wana na moi sinaye moi za critiquer mais a critiquer ça la elo côté l'essentiel balingani ma chérie l'essentiel balingani bolingo ndezo compter parce que nzambe moko asala mokili na bolingo eloko oyo eza ya yo même na miso nzambe ozali na raison ozana lisumu te soki eza ya yo lobozo kene koyiba ya bato okozwa mwana ozwi mwana ya jeune garçon lokolo bimaka na papa moko boye opesi ye papa wana po ba mibali ya mikolo basala na bango test ADN te so mwasi ayeleka azemi andimi mbala moko mwasi nde ba mokolo mwana mais mibali ebele so basala test ADN bana ebele bana kati bandako baza ya bango te oyebi mais phénomène on peut yango peut te retrouver mingi ndeti na Angola ndeko mwa mobala ocho okufa a découvrir que mono alinga raza ya yete a ocho okufa c'est que phénomène ba papa ndemba bazo memela yango ba mama bako ba infidèle pour bana mais uti ko sala mapé na Rwanda et pas président na bango et ba publier en net que moi si na moi na moko azara yete ka moi no ya tchela motema et puis moi na ngo azara ya bango mo ka moi no yo tchela motema ba couple belé baza ya bana ya bango te d'abord moi si aza infidèle ya makasi amoni ke po ba sexe ça ba comment mona tellement bazolinga mbala mikena mibali ya mbongo atali ke non mobali wana na botela ye mwana pona gagner mbongo na ye même mobali wana za na mwasi na ye aza na bana na ye o mwana pena mwana ya 18 ans soko lingi mwana 18 ans so lingi papa 60 ans c'est bon mais asala no mariage ozala mwasi na ye problème ezali mobali azala nde ya yo moko ko diembela te diemba bazo ke demba
mais bon mukolo singa ya diembe ko katana oya binengo ko kwelela imaginez ya diemba ya batindiki yo siko singe katana lio likolo bi shit ni obeta mais polygamie non reconnu polygamie ça reconnu mais ba épouser yo ba ne belé batika na balabala polygamie ça bien mais ba considérer yo ba reconnaître yo ezala légal polygamie si manda coûté bana combien basu papa tiki banda ko belé mais bango basu l'autre côté pona nini papa a reconnaître bango te basaki bana si manda to zo mona ba kawane belé to zo mona ba kawane belé et puis ce sont des princesses de couple mobali ya batu et puis ba pona temps ya obenga te mais bolinga déjà na pona tande mobali na ngana ko benge mobali na yo te mobali asa ya batu ba princesse de couple ya okuta mobali na mwasi obinga na zui kuwana na zui kuwana mobali na nga kufa mobali na nga kufa parce que mwasi akenda yeko swa ayeba yi valeur na été mwasi yo zo swa libanda yebi valeur na yo te mwasi na yo bo omona mobali atongi ba immeuble boeneti au release vient nga maître Mbaki na maman Nicole que je félicite omona Falina nana ya ba uti na lipapa yo kokuta bomengo ba mo bandi olia obi bomengo na ndenge zola maki et puis ce qui est bizarre basi yango pe alingi mobali ya mutu ma comment tia moi cinéma à l'aise ko benga na téléphone ko finga ye ngana kitoko ngana boye ngana mais mobali atanga zaki na pantalon toboko ngo lingete olingo lingete olinge parce que mon na jeep a rouler en carrosse a somba couros parfum cher acheté Mich Matingu Mi Matingu vraiment tala mwasi kitoko ya nenge wana asala mobali na ye ya ye mais mibale on balanda bango bon baluka bango te okoboya te et puis ce qui est bizarre muputa olinga mobali ya mutu et puis mutu alinga mobali ya mutu esaka mutu oyo yebi pire petit na yo nga epesa nga kanda linga ta mobali na ya tasa ya mwana muke mazala ya yo omona pire petit ya biloko yo za ko envier otika no mabo pamba viens na biso etio mo keso na me repose en paix linga ibase belé mais lelo bazar likola bilinga ba se retrouver na état tolo toujours peut-être tous un exemple belé moi c'est ba kena ko beta na katanda ko batu OK olingi mobali ya mutu OK comme kola la tina li conjugal na ye maintenant moi c'est na ça que bete fala toxé ne ma ya moto sopela ye aboma eta zika kai ba kena tina zika boy pona linga mobali ya batu mais ça qui est buzz le mibali ba mo landa yo ndo bi mibali ba ko mo landa ka c'est internet mais à ça la mariage mibali ba landa ka ya batu à ça mariage ka te mais mariage etenga meli pe mutu nyoso te mani kaso etanga meli yo te c'est bien mais aux attaques coutumier mobali ngazala ya yo honorer yo nga babala inga te nga babala ngate na babia pendant 18 ans de fandi babala inga te mais honneur wana kaka yango nde salanga lelo yango nde salanga lelo so nzaki simanda ko linga salanga. Voilà, beaucoup merci Maniké de John, bon voyage au Canada. Voyage au Canada ils en a victime. Est-ce que vous kende? Parce que bah perplexe bah Maniké de John mbangele ki mingi na voyage au Canada Maniké mama boso kete mama to salanga loté. Ouais sûr. Et salanga loté. Au batama sam. Non batama te na continuer ni na qui pas fallu pour na voyage te. Ni ne motivant non n'est pas fallu. Ni ne motivant ni ne motivant au côté de quartier latin. 1 de 2 fallait tant ya quartier latin muto a considérer ka ezababia. Tant on sala album ni 3 chemins aso ba conseil mingi pas babia. Babia kufi fallait akata tourner azong sambongo akunda babia. Ozomona. Tant on a simiente, tant on a yoki na internet. Na bana ko yeba te que non ba pesa fallait na biso surnom robo tant na yo comprendre ngo. Na chikote mutu tout respect côté yo mona ba yo mona ba o bangole ba lo ba fatara kalsu fali ndezala ke no ko finga papa mona ça masusu et puis de 2 leader na biso tellement ali kolo to comme ça sous li kolo koleka ba tu nyonso ba chroniqueuse nyonso internet ba comment la ka fali ba mission so ba kufa o ebite ka fali mutatikala
amona te musicien so bakufa et puis album nyonso ekufa ka contrôle muté na terrain yo so mona muta sel album banda na première chanson ti na 31e chanson batu bayoki yango ezalati kana fali. Donc c'est par reconnaissance. Pour saluer Coco c'est par reconnaissance. Mimi Chikeva, maman présidente, sous les Kaoka par Zuri, à Pazuzu, Ken Piana Soda. Réconciliation, et ça lui bien. Et ça l'ingaï bien, et ça l'y bien. Parce que Bisson est à Soda. Moutaleki n'a qu'un internet à Zate. Au moins, il va s'agir de tout bas Panzabiso. Moutaleki n'a qu'un internet à Zate. N'a zaki na film ou na sala. N'a ça fait 3 ans yango. Mais Titi m'a 3 ans, hein. Nazana check. OK. Mais nazaki peka na film. OK. Et donc à passer ça kaka. Et yo ki sa été abatu o ba kota ka bi côté là. Problème eza ya yote au koti. Likambo eza ya yote. Et comme Martina niveau au finga eza ya yote il passe banda to banda au finga. Au koti. Po kena linga yo mingi. OK. Lelo banani ba yo ki soni. Parce que bato ba côté là yo. Te ngam ta côté là ngati. Ah bando côté ka ken. Ngam ta côté là ngati. Ken bato ne balinga kena linga bango mingi. Bakanza basala musala bien. Ne ba kota. Mais basali pe rendement ya bien. Ken a sala musala makasi nanu yemo d'abord. Ken a travaillé ka dur. Pour na site na e. À part Ken ngam na ndo travailler dur. Ba o wana bazali ka ba excédent. Ba le nga banda be ba le ambongo fele. Pour Ken yemo na travailler ka très dur. Très dur. Soda penza. Voilà. Voilà, Manikete John, Prince Babia Lelo album et Salonde en tant que mère. Mini single wana salinga bien. Ça le bien. Au monde peut que mon on a des traces à perdre. Ah on a des traces à perdre na est-ce qu'on a moderne puis ayemba nyos. Mais oya bimisi de nzemboneza Afrobeat. Bon ça musique. Ah ça musique. Il y a musique à Missina nous world pour Afrobeat ni mtezo ya ko compose nzembo wana bubanze mona bozo yoka Prince a composé ngo ye moko OK a parole ba ate a koma nzembo a pesi pe mutu monta corriger non OK a sali nzembo na ye a pesi instrumental a sali Prince a koma na nzembo bien a sali ka honneur na biso à ça l'honneur na biso parce que les lots oyo bato comme ko lo ba ote point il fallait produire rien à temps na yi fallait au moins côté ta label parce que ils ont un victime fallait côté ta label il y a un victime comme ça et Matissa pour parce que mini single wana eza vraiment eza na temps na yango ala kisi papa na yeke na yebi na zo sala musala na zo travailler azana nous penza pour prendre ça oyemba penza oh c'est ça ce n'est que le début aoyemba penza prends ça oyemba penza ma chérie Alexis papa na tos mini single wana bimi le 28 le jour de son anniversaire clip et bima rumba pe ya de na studio ya on to senga ya Guilhem Aïnou le mannequin de Paris Nadar le joker toza wana na ba ville so ba junior okito mon beau frère côté ya ba sap banini donc to senga aide pour na clip ba maman bazawana ba osala yango ba maman to ba Mireille Momene bazawana 100% bandal joli maya la zawana mama wiva elengi azawana babi jojo abi bazana Mathieu Bichirera azawana tozana Goreti Louvoezo tozana Titi Kabalu champagne rosé tozana mama Meje na Bruxelles wana osomona tozana Dodondona ba bonne guérison à toi Dodondona na Bruxelles wana tozana batu oba chama boko et question mo linga manike Prince Lelo carrière bandi a bandi carrière nae dicton mo le bara a Congo soro lingi au sa succès faut simbakisi sikoyo faut tout s'attendre peine à succès il y a Prince à côté de moi maison babia balongola eba na mapeka banda aéroport Anjiliti na place des artistes Asimbate na mona place nyakenda pa marabouté na fandi na 18 ans na mona place nyakenda pa marabouté.
Voilà, bandeko balandi Congo Tchèque, ezaki bongo entrevue na biso na maniqué de John, muto asala rakebo sepela, muto captivera attention na bino, le baramakambo et sexe rabino ou conscientiser rabino. Voilà, entretien na biso ici, to ponti bongo que bo sepeli na masolo to suko so na maniqué de John. Un grand merci na muto asimi masolo ya Congo Tchèque, si bo mutombo le patron des boss. Un grand merci na notre technicien Moutasima Solo nyonso ya image metiti ma mobile ya moi sinae papa ya balanae. En tout cas coup de chapeau à toi. Un grand merci à Laurent Makengo, mon papa chéri, tonton Bio, Ada Kabonzo, Aurélie la bourgeoise, la brésilienne Makengo, famille Momba Makengo na lingi bino ya trop. On se retrouve très prochainement na Congo Tchèque, pourquoi pas na Congo Tchèque politique. Bye bye. Congo Tchèque TV, Yasiba Mutombo. Congo Tchèque TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tchèque mama, Yasiba Mutombo.